Et bamisu bayembi nzemba coronavirus c'est ça liga une semaine à Pamba. Qui est oyo finga fali pupa azobeta musique ba innocent. Na e atinda afinga ibrator azana muninga ya président na été. Voilà. Pourquoi on a mis bengi moupe po natambola na droit chemin. Bonjour très chers abonnés à Congo Suisse Télévision. C'est bien moi votre présentatrice de l'X. Bénédicte la Poulga Aigle mon koro lisusu na suka le loto bemeli bino ka basango ndi biso to yakande na biloko to kundola kangonde ko kundola loto eli bino porte-parole ya Ibrator Piana contre-maître ensemble avec vous donc découvrir là je vais d'abord dire bonjour big bonjour à mon boss maître John Simao depuis Suisse, boss moko ya pembe, ya kitoko ya kano, boss a pembe bogos, tonton bogos, tarakai, ainsi que maman Micheline, Micheline, je dis bonjour à toute la famille Mukoro, toute la famille Masikini, Dedel Masikini, Sarah Masikini, moi ça pembe, et puis Justine la déesse Masikini, copine de luxe, qui est artiste Bassia, Rifine Bossawa. Merci Mukoro, Foxy Mukoro, Noëlla Moubiala, je vous aime, il y a trop. Bonjour papa. Bonjour. Papa Boni. Normal vraiment, Bénédicte Mukoro, voilà. Aigle, ming. Voilà, ming, babenga aigle, voilà. À partir de là, babenga Bénédicte Mukoro, aigle de la presse, voilà. On a bon porte-parole à Ibrator contre maître Yale Mbouzi, mon président, on a passé Mbote Bissikaza. Donc, tu es gâteau le bela, c'est pas sorcier, voilà. Moi, c'est pas sorcier. Papa, c'est que on a combonné parce que s'est présenté tout bani ba moko na boss na Ibrator Piana. Ming hier, Toyote. Tout na biso yé. T'es présenté d'abord. Te ming ngai poani ming ngande pongande kilo contre maître. Kilo ndé Ibrator ngai jeno avandi yo. Babe nga fashion mbuzi. Kombo wana pena batu ba coach ngo moi trop fashion mbuzi. Tonton fashion voilà. Ouais, ils ont donc ceux qui fashion mbuzi c'est que kilo ya ba contre maître ndé na vandia wa donc. Auto le belaga c'est pas sorcier ces albums na biso. Donc na studio déjà to commis dans 99%. Donc c'est 99% il y a travail. Donc tu as 10% pour bah consommer album. Pardon. Papa au combien de personnes moi les solo ya carrière na yo ou banda ki ndenge nini okoma porte-parole ya Ibrator Piana. Ibanda ki ndenge nini. Bon. Koko manangai et pas contre maître Ibrator. Mambo na lo bas splendeur solo kilo ya ba contre maître soliste na biso ayebi. Biso to bandi on na ba théâtre. Voilà. Papa l'autre fanga nazala na yo nazala na bikote wana ozalaka artiste comédien na lala na lamuka na kuta tonton moko boye akomi na porte-parole loko nini poussa yo vraiment olongwa kuna na théâtre et puis okoma na boye côté musique côté foot makasi. Bon nyonso na vie les ambitions les ambitions ya mutu voilà. On a théâtre, on a théâtre, on a rénové Kikedi. Voilà. On a sali 2 ans, on a rénové Kikedi. Tina yo longwa. Tant on a longwe, bon, on a rénové des ans qui d'abord ça va TV mo boye, oh les gars, bah belle là yo, on a théâtre rénové donc bleu moi bongo. Tant que tout le monde succès moi bongo et donc des balobara ba congolais ma foot et matinga. Voilà. Foot matinga na mutu mingi, kuna ne bigote pas. Ouais, ma foot attend que matin na bon. Na micho théâtre li souté singa na ko ma porte-parole à monsieur moko boy wa yebani. Ouais. Ezaki grave té comme pembe na Ibrator, artiste le roi Ibrator. Na banda ngona nu ki porte-parole na banda ngo pa la star Tina ya Gamora na pese bambote na palais. Après Tina ya Gamora na tambolina fi mo banda benga Bella Shiva, abeta chanson mo tension. Après yende square no monaki mike et Simbate, n'a que Gamba mort pas grand. Et il n'a que Gamba mort pas grand. Papa ni vraiment épousa yo vraiment vraiment la théâtre. Incompréhension, il y a et le ballon l'autre fois de comment bisinga que non ba tout au travail na bango faut pas le bara biso za ba collaborateur na bango mais bango ba comme ça biso bana na bango or c'est pas ça ouais ma bende sko ya ngwana po to yaka ndeti par exemple na groupe to yaka po to sa musala on pense que
Donc na théâtre nous totika ngo po un ekotaka trop. Voilà. Nga maman nanga Chantal Kilundu tia botinga. Eza na conseil moi apesa nga biso na ina kende liboso na vifo na yoka mingi. Voilà. Kolongwa nanga na théâtre na sela ko yoka en tant que massa na ngai pe amina nga donc leki na commissaire massa Mystère Lopez depuis Brazzaville otalanga yem tapesa nga conseil atali ve na ye abi bon obunda no pe dana moi soit gizala wana na porter parole et pesa melayo yango moni lelo et pas vibrateur contre maître donc na micho nde benato so la mambo c'est pas sorcier. Vraiment c'est pas sorcier, c'est pas sorcier, c'est quoi c'est pas sorcier. Ils ont moi signification de sima. Bon, pourquoi tu pèses l'album na biso combo c'est pas sorcier? Président nanga vibrateur contre maître Mbuzi apesi yango combo wana po makambo oyo ko sala manakati album wana batu ba benga ngo kindokité. Comprendre? OK. Yango te pèses yango combo c'est pas sorcier pour ba featuring les fort. Donc taka mutu le roi vibrateur a imbina papa chéri Jibin piano. Ala musi lisu papa chéri. Mutamuna nagate abimagate alobagate. Donc papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Parce que président nanga yembi na ye. Chanson pe de Sili, de Tigalika clip donc on sait pas sorcier vraiment ba surprise belé. Vraiment on sait pas sorcier to ko ba surprise belé. Papa un album c'est pas sorcier toi on a combien de titres hein? Donc on a 20 titres. Président vraiment yembi. Vraiment. Tant à s'exprimer vraiment. Voilà. Il s'exprimer en ailleurs. Il y a vraiment à s'exprimer, c'est défoulaka, disons. Donc, mambo défoulé route na mambo yemba président nanga batika na bango po wana moyembi ya yemba kande. Taka mutapesa bango guya okoma ba président, mutapesa bango ba vocal na maison mère. Muta polémique ya ko banga no te to koma na biso wana. Teza polémique te. Ko banga na te ya to koma. Aigle. Na 5G parando yoni makasi na okaka. Yo 5G parando nga donc maître ya barando voilà. Yo di parando nga maître ya barando voilà. Donc président yembi. Président itara président yembi na papa chéri. Donc ça li biso vraiment bien biso ba contre-maître pour papa chéri bima pa pambati. Nande donc moi écoute ça te mais nande ka to zaboye a mona ka moi makasi. Parce que le président nanga ndimi ko bimisa papa chéri ba yemba na ye. Eza wate hein. Ta degré ba mi kole belé na ba sala ngote mais merci vraiment na boss nanga vibrateur donc wana pena boss. Donc mutako komisanga boye za ye. Donc, vraiment, papa Siko, on a évité. Nakatia. Quoi? C'est quoi encore l'album? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Wana Siko. Ils appellent un générique Nakat. Donc, biso kunde muto bini saka. Biso ne te bini saka. To beta générique qui est to beta générique kilo. Bino mo bomona mambo sala na mboka générique kilo et cartonna. Na micho yo ba retenir ka ke na bina kalande. Yande titre na onde na bina kala. Voilà. Au bina kala lingo zonga, au bina kala wana, ça signifie déjà quelque chose. Après ba confinement na bina kala. Donc après cache-nez, après coronavirus, après ils sont unis pour yango yakala ba c confinement. Tala no eloko. Aye ko baby ça en plus ils sont yo zonga ko to na mettre moka suki songo Jésus-Christ. Vraiment, mais papa, moi polémique, tout solo, là, moi polémique et que ça, moi bien, hein, il paraît, hein, Toyo qui vraiment que non porte-parole, il y a bien affilé. Bon, on a un petit parando, porte-parole, il y a bien affilé à fingi président na yo grave, hein, à fingi président na yo grave, les Cambouana, et ça hasard to, et ça qui n'ont déjà bon, qui pour les comme ça. Bon. MC Tote, centre-ville, Nzamba-ville, Otalanga. Donc, biso bena, pardon, saute le lobby, tu répondre ba Mickey, biso peut te mamiquer. Ba Mickey. Voilà. Mon président Ibrator va bien ngake, Ibrator mpiana yale mbuzi e bala lo yembo. Mbuzi eliko laksa mukolo. Voilà, mutu mo faut na sagesse, faut na boanya. Mwana wana oyo président na ye atinda afinga Ibrator azana muninga ya président na yete. Ozon bon. Biso mtopesi bango sentiment ya koma ba leader ba beta na ba biloko mobo eza ke 2 mois ka ya pambe sili on bon biso beta ba rumba loka ba don dédié o esala ba ti lelo betaka ti lelo jamo ko na combien de vie
viba sombango wana kupesa na kuto ya te to ya kuna de po viba sombango voilà mamna oloba Tade Lopez ayebi centre ville Nzamba ville ayebi viba sombango biso ku mamba ville loin de là donc moi na wana président na bango akebisa ye makasi Ibrator aza muninga na été tango ya koma awazwa sentiment ya koma président Ibrator déjà koma koto ye auta Ibrator mutapesa président na bango posa ya koma leader ya solo na tika loba bongo ngana nga muta polémique ye mutapesa bongo na tanga nga ba kombo contre maître wana donc ezalaki directement na maestro Fabro sikoyo ya koma apesa leader na bango bikota uti apeta koma donc na maestro pe aza ataka na donc azali yana bino to ata leki na bino maestro ya groupe na ye ya muta polémique makasi nga ko kabongo te eza polémique te aza maestro ya groupe na ye voilà biso te ya bino te biso to ba contre maître biso nde eloko ndeka to eloko oyo esala biso bien po tobima ba contre maître mon président Ibrator ntango araisonnaka amibenga contre maître seka asali ebele na misika ya Congo ouais to raisonnaka to tindaka kaka te mpo bato bafinga so mpe ndenge te yango misiki ya Congo eyeke mosika te eloko nini yango voma esalaka bamusicien ezalaka succès na bino bamusicien moko boye bazalaka bien epuis lelo batalanaka te ezalaka vraimen nini yango oyo eloko nini balimbisaka te papa na mwana bolobi ako babenga bino bana te mpo boza bacollaborateur na bosani je m'excuse excusez-moi les termes bandeko mibale eloko nini esilaka tata mbongo yango yaya moto akufa otika mbongo vraiment eloko nini esilaka te vraiment bokotika bino rando wana te ekita nango aigle naini aloba boye soki ndenge otambola na vino boye soki osali mutu mo mabe te yo bandi ete ya bandi yo est-ce que po ya olimbisa ye so asali opene lo mo boye touche na cœur na yo po ya olimbisa ye eza facilement ka boye tu peux avoir raison, hein, Tozoko Bakaka, le lot de Yambi vraiment bon porte-parole à contre-maître dans le lieu de Damakasi. Là, je vois un Fatou Aïssatou ainsi que Christezia. Toute la famille Zia, je vous aime. Il y a trop na lingabi de Makasi. Noëlla Bijika, na lingayo Makasi. Papa, boni, mais Oyoki quand même Moupe. Moupe, Morobo Babimi. Oyoki quand même. Basango bazaka ebele hein. Ouais, ndeti nga pe boye na normalité vraiment naza mupe. Voilà. Pourquoi na mi bengi mupe po natambolaka na droit chemin. Et le bana ngata fait na biso fali pour pas RS Mobutu. King ya musique Mobutu. Ouais. Ah, président Fali comme sur Mobutu. Ouais, Mobutu, aigle la musique. On aigle la musique. Pardon tous mes respects. Et Zakara na ve moko ayeba ko sola na ba petit na ye eza Fali pour pas. Président Fali sola bien. Très à l'aise. Président Fali bazo lobaka non président Fali minene, président Fali boye, président Fali mukolo moko boye. Azo yera ko senga bana mike ba pardon na kuku, un côté okuna lobaka keno yé. Mwana wana ya mukie oyo azo finga Fali pour pas azo beta musique ba innocent. Ozo comprendre. On na koka bon te. Lelo 100% polémique lelo ezoyinda mabe papa. To aussi ça on tina suka. Mwana na mwa mukie. Et ça 100% polémique te. Et ça que tu as bande ba vérité. On prend tant on moni que moi na moko ya mukie a manqué mukolo c'est que moi na wana mukie zandoki. Muto abeta musique ba innocent wana. Ako manqué Fali pour pata muninga nete. Voilà. Muto ka Fali pour pandémie ko yemba na président nga Ibrator. Et ça grâce. Biso ba contre mettre tozo ba grâce mo yemba na ba grand point toza respect avec Mikolo. Voilà. Bato baloba ki président nga Ibrator aza fier associé batu te ba kosi bon président Fali Kas président Fali ko baloba ki no yeguta ki pakande batu te mais yende plafond vraiment yende mingi ye po aoye ba solo là na ba leki na ye voilà atali ki non Ibrator c'est un grand chanteur ya mboka donc yembara bien asala m'amener bien pour anité na pesa e voix tout ça featuring yango lelo pe na donc eza coûte lo na ko bimisa ba secret na c'est pas sorcier ba secret zebele ba secret zebele na c'est pas sorcier le bele pour ce mois de secrètement oui wana to yebate ya te ba yana générique moko et puis bien surtout en etikal barumba la tozana wana 3 génériques
générique. Nabina kala. Générique modèle sur nakati misongwa. Donc voilà, tu as bayi ni nyonso na miso donc faut que fongole la wa miso. Eh ya bino bo malembe te oyebi. Te tout za malembe ndeni tant to sa mambo e monana. Faut que féliciter. Ouais, faut que féliciter. Na lingi na adresser les sous na moto abeta ba générique na mboka oyo. Ibrator aza muninga nete. La générique na mboka oyo biso tona biso awa to lobana biso. Décalé, voilà. Décalé. Nani wana? Donc autant andi kombo na eza ko pesa. Kombo na c'est pas un problème que si avant mutu abeta ka ba musique wana. Ebima kombo na ebima na ba komba bandibu. Voilà. Ndibu suko. Yele bino bozala boza vraiment na ba 10 parents de pardon na koki bino te wana Robino. Président Robino Mundibu asali nini kasi? Apekisa mwana na ye. Mwana ni nani wana? Papa oyo atindaka mwana na ye aleka na teva finga président ya mutu seke papa wana ndaza incompétent na mambo osala. Mal éduqué disons. Voilà. Apekisa mwana na ye. Tango biso to bandi makambo ki porte-parole aigle to kembi nango fort. Au moins ndena to beta lisolo a to kembi fort na mambo tito yo stabiliser lelo. Tito koma pembeni ya Ibrator contre maître. Donc mambo na oloba chef nanga taboche le père papa chéri papa yoyo ayebi. Donc to kembi vraiment donc tango mutu mo boyo otinda mwana na ye ya mukie amanke papa ya muninga. C'est que yena papa na ye na ndako bazwaki tant ya ko édicame bien te. Vraiment. Ouais. Ba édika ba bien. Non. Robino Mundibu a édika mwana na ye wana te wa. Ye moi yebi mwana wana na olobela. Mwana mweto tanga komona eza te po esala biso. Pesa ngo mutu bongo te succès za pas sitaka biso ba contre mettre toi na succès. Na bina kala. Générique mo na mito na biso na bi na chango yo moko comprendre. Mais clip de Gis et ça la mec qui m'a camion tout mambu tout donc sortie officielle il y a l'album pe bobo quitter l'oroté tout bon. Déjà en marche sortie officielle nango président aboya ko loba yango po ebele ba yiba yango ouais ebele pena ba yiba yango mona to boya loba mais bazela kaka bazela kaka ndeko nanga tozokoba kaka mais tozokende déjà na koshite papa soki ke yo lobi ke no bapekisa bana bafinga mikolo te bafinga papa na ote soki arrivé que non un jour yo po longo pas Ibrator parce que otikana na se côté azalaka pas maître azalaka kuna alongo comme contre maître donc c'est ça la vie ya musique azalaka pas collègue na ya musique et indi aussi sango hein yebisa biso pe yope ko arriver un jour au longo pe pas Ibrator yo po finga to yo finga te parce que lobelanga hein parole en air wana na bomba ngono la kisayo bon éducation ba uta na ngo pena na palais voilà neti nga vraiment maman nanga Chantal Kilunda pesa nga éducation vraiment ya bien na 8 ans avant na bande de l'école ouais. Donc c'est un peu ça. Ce qui n'a longo le pas Ibrator et que na bandi ko finga président Ibrator c'est que nyonso o mama na ngai atangisa nga na ndako na saeli yango te. Ya bana na pe o wana bazo finga wana n'est-ce pas que bango pe ba uta na ndako. Bon eza mutu na mutu vraiment école eli na ye na ndenge to boko melaka na ba famille yango voilà. Biso tout ça bande makombo moko te. Ba Cédric baza ba nani baza donc mutu na mutu aza na kombo na ye nga naza na ndenge baedikelanga nayebi ke mukolo aza mukolo nandimi pete ke longa na kolonga pa Ibrator ya wana parole d'honneur wana ozo jurele nga lelo journal lelo wana parole d'honneur vraiment oyo loba nanga na tout na papa na olonga siko pona sa nini soki esengi telefone président sombela nga telefone ozalaki na théâtre koma koto ndeni ozalaki epa ba misusu wana otanga bakombo komi epa Ibrator ndeni olonga kaka soki mutu oyeba valeur ya musala oyo osala ete ko forcele ete ouais pas président Ibrator oyeba na ye hein donc taka inani da yango nazanga te ouais soki esengi déplacement nanga ebimi so esengi esenga basket na sombi so esengi téléphone président misela nga téléphone siko neti la basket na mona kande poto yaka koda poto yaka oblo mike oblo mike poto yaka aigle oblo mike poto yaka bon ba yebi bon ba yebi nena lancer message moko toza
tous en concours. Ils ont les 14 août Oyo. Voilà, n'est-ce pas? C'est vers Mala. Tous en concours, on a donc contre maître. Na komina ngiri, n'est-ce pas? C'est vers Mala. Contre maître Nyon Soto Kutana wana. Donc ils ont concours. So yembara bien, bakado ezali. Pour ils ont sorti à single na biso wana na binakala. Voilà. Yango siko président bien ça moi concours mo soko yembara bien bakado nango ezali donc tokuta na biso nyonso wana ba linga fashion mbuzi ya oloba ou ezate tous les bamis à réseaux sociaux tout le monde en a wana donc c'est un peu ça vraiment tous les bamis à réseaux sociaux tout le monde en a wana papa maintenant to zonga na mo koto yo na moni banzembo ba coronavirus et bimi président Ibrator ayembité ba acoustique et bimi président Ibrator jusque là tozo mona te eza nini alingi na été to eza nango ba solliciter ndete. Bon, est-ce que vraiment nous avons vraiment la concentration et c'est pas sorcier. Bon, ce qui na ko lobaki ezake to chaki yango kande na maboko nzambe maladie ya coronavirus voilà to chaki na maboko nzambe yango moni losambo na biso toko ezana mutu mususu ako yemba pete mais prière na ye nzamba yoki kolandalanda bato bayembi te bamisu bayembi nzemba coronavirus esalika une semaine à pamba bato bataka bato président faire pas yembi biso pe nani so pe faire pas yembi bino na président faire problème ça monter ouais le padre par jouria président faire yembi na ye bon et là parce que esali ke et là Congo ezobelisa bato moi trop na musique ya Congo yango wana muninga salelo ko boyolandi muninga salelo ko boyolandi pour les affaires rigola tango beta ki acoustique na ye alobe na mutu nyonso te ke monde na beta acoustique boy bolandanga ya moni ya misusu simbi te ouais mais président faire simbi na donc coup de chapeau à lui vraiment le président fait rigola coup de chapeau na acoustique na ye donc na okika ya président faire aïe aïe ata yo moko vraiment okika ya président faire ata yo moko tous gentil non tous gentil aigle nga vraiment mingi TV natala tenga sela mingi YouTube non on attend la misusu ouais à cause attend la misusu hein papa nous attendons déjà vers la fin de notre émission hein ce coco qui mais avant tout qui est vraiment la souka pour tout ce qu'on a seconde mais au moins générique à président Fali oyo qui na alors téléphone école voilà voilà très belle générique donc après allo téléphone donc va s'attendre à qu'il y a binakala. Ouais, bah s'attendre à binakala pour et dans la fille moi j'ai un message dans WhatsApp à bas là au fort à Lille Mayamba depuis Paris. Moi na poto pour moi kala. Ouais. Mbote na yo et comme voilà, tala kaka. Donc papa siko au mot de la fin na yo poto kabone moi de dédicace et puis mon numéro non il y a téléphone hein, en tant que porte-parole il y a président Ibrator. Ouais, mot de fin na nga ezakaka tozela nini vraiment tozela ka binakala bon na minute o bazwa na binakala après na binakala c'est pas sorcier roya c'est pas sorcier donc ti ba décembre vraiment bozwa na bino bo bina kasi te na binakala eza single ka to bimisa po batu ba bina po après coronavirus batu ba binikala ouais mais c'est pas sorcier ça titre et album na biso voilà. Donc on va retenir en gros, voilà, mon président il porte un coup de chapeau dans le travail au Sali. Tous les chefs nanga, il y a un contre-maître, Splendeur Solo Kilo, il y a un contre-maître. Alors on a parlé mon président, mon chef Taboche Le Père, Papa Chéri. Alors on a donc Shadow Base Kilo ya monde, Alil Mayamba depuis Paris, Elti Maïka, moi si à Pembe, Petit Stéro na linga makasi na vina kolega moi si nanga. Je t'aime beaucoup hein. Voilà. Numéro de téléphone il a plus 243 ya Willy Moucheni le boss Abed Achour donc numéro de téléphone est 00 243 82 82 05 362 82 82 05 362 Avelino Banza depuis Afrique du Sud base nanga mobimba ya fulula na masina ouais so na baki bango te mabeko ya donc c'est un peu ça volimba comme moi si moi bien
Merci na yo pe Aigle. Aigle. Merci beaucoup hein. Voilà, on a vraiment to communiquer na suka ya émission na biso. Merci na espace o ndenge ba yambi biso, ndenge ba pesi biso espace hein. Tout ça la émission to tourner émission. Na pesi merci na ba onyo so balinga Bénédicte Aigle. Na pesi bino ba merci et Béline na linga bino pe makasi. Il y a trop hein. Derrière la caméra, c'était bien là. Osé Mido, un garçon de soie, garçon de luxe, mon boss, Nalinga Mingi, et puis un collaborateur, Nanganyonso, et puis Batunyoso Balinga Bénédicte Mukoro, là vraiment Nalinga Mingi, papa. L'histoire Mokondi. Osé Mido, Mingi. On a bagissé les l'histoire Banzambe. Azape énergie. Donc, énergie vraiment. Allez m'arrêter. Ah, maintenant là, tu comme vraiment na suka, ba signo so bolinga ko côté internet mingi vraiment na linga bino mi pour attendre bino e belé ya ko côté internet ya ko tala ba vidéo ya Bénédicte Aigle na linga ka bino mingi makasi hein. Là je dis merci à tout le monde, merci à batunyo so bolinga Bénédicte Mukoro. Là vraiment tu comme vraiment na suka. Pourquoi pas dire merci à celle qui était là, déesse Masikini, hein, Ghislaine. Il est vraiment né. Takalandanga partout dans ça là, il est né vraiment. Là vraiment on se retrouve très prochainement. Je vous aime, il y a trop bisous.